bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans la chaîne Nabino qui n'est nulle autre que Bayoka News Télévision. Bayoka News Télévision, alors vraiment, on a pour informer Bino pour tenir Bino toujours informé. Na ba réalité, non, ça auto kuta na on a Kinshasa en particulier, na RDC en général. Les lots on a émission SOS, auto lancé ba SOS, pour messani pour messana naro. La naro on a la chaîne Nabino Bayoka News Télévision, on fournisseur Bino toujours ba information. Dans l'émission tranche la mission SOS. SOS is émission où il y a par bandeko où bazala ba problème bandeko où bazali na ba situation malheureuse. SOS Bayoka News Télévision ayambaka pour na ba sujet wana. Na bomesa no lelo to ya bina SOS la mission lelo to ya minde comment vous voyez ba yokai. Je pense que les a pas si mais pas citer ceux qui n'angai na yo so la nangai il y a partout il y a des bandes soulier tout ici quand même moi pour la biso. Je pense que ekosala il peut bien ekosala pe bandeko oyo baza na ba problème bien na oyo ça je pense que Nzambo alikolo akolinga pe asani fongola yo alobaka mieux vaut vivre avec les pauvres, mieux vaut vivre avec les déprimés pour être béni. Donc la main qui donne et la main qui reçoit. Donc, déjà, la SOS, on lancera déjà un numéro, peut-être pour la contact, numéro d'adresseur contact par rapport à SOS, déjà, le plus 243 97 0018 151. Plus 243 97 0018 151, Bourgeois, il y a pour solo, la nabiso, ton pet, ton poseur, tout à l'Isabelle, pourquoi pas Binona, bandeko, pour bazo lancer, ma cri na bango, ya SOS. Déjà, tout le monde des autres, il y a mis les lots na katia, chaîne nabiso, pour y avoir un problème, là, il faut peut-être tout réfléchir. Tout tient quand même moi le beaucoup. Je pense que il ça là, il peut bien, il faut ça la paix que nous avons mal collé à l'eau là, à Pokapé, pour faire la vie sur pays, Bamakambu. Tout ça déjà, il faut la vie sur la quartier plateau. Ah ouais, je pense que Bino Madbola Narabiso, ils a passé, mais, Bino les, faut que ça prenne, Nabiso, Nabino, que ça prenne, faut te tout pour karaté, ça les abaninga, faut pas au Luka, faut te soutien, faut te bakuka. Kozala, très bien. Donc, déjà, ton andeko, awa, oh, déjà, dans la case, plateau, n'a biso, Bayoka News Télévision, avec le bêta, vraiment, le volet par rapport à Kanae, par rapport à la situation où il y a empiré, vous auriez, on a une numéro, vous avez, à Kochuchi. Donc, numéro, on a biso, on a plus de 133, 96, 0018, 151, pour te beaucoup, papier, apporter quand même, moi, et stopper les souvenirs naïfs, pour Yokai, rester branché dans la chaîne Nabiso, Bayoka News Télévision, SOS de partout. Donc oui, déjà, les Cotouzans, déjà, on s'est présenté, mais on le voit, on a dit la salut, le bonjour. On t'a la caméra, on peut savoir comment on a eu. Comment on a dit en famille? Bien, en famille. Na kaluka. Nasala kasirage, kaka ndenge natambolaka po. Nakutana kile. Ça dit ça, sirage, ouais. Nasala kasirage. Nasala kasirage, naza pe infirme. Donc, possibilité pena izate, nakutana kile ingénieur babu, abaki te. Yafani kulala te, yaka tosala na émission. Avec bayanga pe bakukusunga yo, nakaka audio, nakaka sera msala. Loboko nanga pe kutu febo penga ndenge za bwe sala ngai pass neza bina zola te mikolo na bilanga bina zola te liboko jo sala ngai pass febo penga musika oneza bwe pass makasi sina za kutu bwe dans faye laskende kutu de l'hôpital mena kiti au tena papa junior yo kutu ai singa to sala émission ta onena za bwe ngai gavani mwana bilo na zo kapina je te bien petit na banji na bwe naza pina bien bilo na ngana sera serage bilo na ngai pe ndenge eza bojo singa fo baopenga ngo kaka ndenge ozomona kaka na bilili bino bozolanda biso bosunga ngai na nkombo ya nzambe nkombo na yesu bosunga ngai pardon baye boza na yango bosunga ngai ata na lipa ata na nguba esunga ngai pardon kaka ndenge ozomona na bilili nga mwana bino gavani naza pena bien te ntina motu nde naza boye nazoyoka pena bien te so botali pena bomona lingo ntina motu nazoyoka bien te bomona na bilingi ezosala donc kanganga pena boye menezite maadi na bela kozanga kaka baposibilité nde kanganga pena boye me bosunga ngai mpona mbongo basala ngo opération oyo oyo ozomona kaka na bilingi boye opération oyo kuna na bolingi basengaka ngai mbongo mpo baopeye ngai yango boye
eza na kaka mbongo. Siko Gervani, eloko nini esalaki mpo nayebi te eza mpasi bandeko bolanda déjà bwino moko bolanda ya oloba trop eza vraiment te ndeko Gervani eloko nini esalaki ebisaki problème donc to mpe ezalaki nini epa junior ezalaki accident te nabelaka menisite nde ekomplikaka ngai te ma possibilité ezalaka te ndenge etikaka nga na infirme boye ndenge esengaka kaka ndenge asalaka sirage na nga boye talaka na moto ayedaka ngai na possibilité azala nango ya moke mposa esala ngai opération akokaka te apesela ngai mbongo basengaka $1000 kuna po basala combien $1000 po baolongola ngai bino kuna po baopera nango ekopitiesa ngai azala nango me kolongola azala nango te po possibilité esukaka ye naza osengaka kota na page junior lelo boye basunga ngai. Oui, donc bino bandeko bozolanda bomona vraiment eza pasi aza ndeko aza frère po azokundana. Vous imaginez malgré aza na handicap mais quand même azobundana quand même na musala sirage quand même po azwa 100 francs. Bongo yo oyo vandi wana oyo peut-être que yo nyonso anocha na mutu te tala ndeko aza na maladi aza na libende na nzoto mais quand même abi masala sala sirage azwa moi 200 moi 100 francs moi 300 francs pour ta se soigner. Ndeko Gervani, je pense que bandeko voilà na biso de partout libanda ba internet ça libanda ba on a déjà passé mais les ara censé à souba na poto souba poto ça les apeka poto souba ndeko Gervani lelo yo sara bo famille ezati nga na kiso tozala na famille te. Papa za papa akufa bongo mama azalaka na plateau de bateke bomona na nai mwana na ye te tokutazala na ye dike sikozo ovandaka pa nani to po vandaka wapi na miyeto tovanda wapi na mitao tovandaka na sele na ndako ya grand frère ansele me nde na boye ngai na cité boye na lala na nga kaka na epale nalonga galie na shaba na paske savo na nga konso na kopie kupinaka na moyo na butu akenda nga kolala kuna bofutaka nde olalaka kuna bafutisaka o tofutaka 1500 na bafutisaka 1500 po olala kuna po tolala kuna tofutaka 1500 na yabwe lendi ti samedi nazongi sele kuna nake kuta mpe baleki nanga nazala na bango kuna mpe na sepota na bango donc suna charge ya baleki donc je pense que bandeko bolanda biso motema ezala makasi te kozala motema quand même ya foi babiloko ya ocontribue yango je pense que soki ndeko basali opération ata nzambe alola ya likolo akofungola mpe na yo mpe makambo donc je pense que faut tobeta se mpe na makambo oyo eza sos tolance parce que bayoka ino télévision ezaka toujours sur terrain mpona kosunga bandeko mpona kolakisa réalité oyo esalema po tokoka kolakisa bino internaute na biso bino babone na biso bino bolandaka biso de partout bokoka kopesa solution. Je pense que Cédric Wata na Paris ozomona makambo. Je pense que toi on t'appelle déjà Christian Fone na Canada olanda makambo. Je pense que bamakambo boye bato boyeza bato ya que bamakambo ya boye il faut ko aider bandeko ba mécène na biso tout ça papa Eric Mandala je pense que bakaya o aider ya papa na biso Abeda Chou je pense que bakaya ko aider ya sont des gens de Gervani azamuto azana problème azana posa basali opération alobi on bien na musala oyo asala ya mukiaoza ko sala opération te je pense que papa edi yeli Molangi, je pense que tu as aussi l'issandé bangoyo. Asana posa, il faut pas ça l'ande coopération. Asana pota le colmat, c'est pour t'attendre qu'il y a pansement, pas pansement à bon mais il faut pas saler vraiment opération. Il faut pas le cabal de la libende o. Namuke o ya ozwa et ko permettre jamais à Kokako zwa traitement. L'empereur Chachumba la Kashogi, je pense que bakaya ngo. Papa na biso Otobenga Rayo, le patron de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba, je pense que Babylore il faut s'imprégner dans un poté de fondation Maman Denis Yakero. Je pense que Babylore Baka il faut s'imprégner la vie que ça maman a la première dame. Je pense que Babylore a karaté. Je ne t'oublie pas na Babin Arayo lui on l'appelle Papa Nabiso Tal Kamere. Pourquoi pas Daniel Massaro? Je pense que Bakaya Rou ya Konandela. Vraiment il était fait avec Kotanga donc je pense que tout lance et souhaite l'année qu'on a vu ça libanda ben internaute tout balanda rabiso botika été c'est un frère
oazoluka bakoka kosala ye opération soki bosungi ye ata nzambe likolo alola na merci na ye akofungola mpe bino baboko po te makambo na bino mpe esa ekoka kokete liboso donc botya vraiment misu na ndeko na biso oyo po te akoka kosala opération bino mo boyoki opération na esenga $1000 papa Molière nabosani yo telegrand niao babiloko yango ndeko Eliezer baka yango boza vraiment ebele de la Karoyo Yandeko la Bisso. Donc vous voyez un peu, donc ils sont vraiment regrettable, ils sont pas si photo mais kakosunga Ndeko la Bisso. Pote bakoka kosala opération azandeko aza courageux. En plus na po iko vanda, ndimi kosala quand même kosala poids 100 fois. Pena bateau place azolala. Bozala pe de bon cœur. Muto aza déjà na état oyo. Bosenge sumbongo afuta 1500 € par jour pour alala. Donc je pense que ça mauvaise foi. Papa Edi Yeli, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, papa Molani, papa social. Hein? Je pense que Makayango. Je pense que papa Edi. Nakutakana balobake nazana tante nakutana honorable yaza honorable papa Edi Molangi pembe nakutana na yete ameka balana poche baboya nakutana na yeye baboya baloba nazana tante nakutana yete nga na bienti yaza honorable yanga nakutana mais tant ça honorable ça pour na oui donc je pense que biso moro surtout à partir de la chaîne Nabiso Bayo Kalus Télévision, on a toujours sur le terrain, tout quoi accompagner, tout qui est trop qui est tout coup t'en appelle papa Edi Yeli, Molangi a pembe na siège na et je pense qu'à quoi répondre peut-être na ba attente na yo pourquoi pas ça la opération. Na ba déconner sur bazal libanda, je pense que SOS lancé en ce. Diaspora Nabiso congolaise, SOS lancé en c'est un Congolais, c'est un courageux. Nana quand même. Atali, bah, défaut n'a été. Atali, maladie n'a été. Mais Atali, que non, il faut allier quand même quelque chose. Apika. Donc, la chose à faire, à l'opération, ça demande $1000. Bande coucou, bah, on a favorable. Il y a mon qui est autorisé. Je pense que ce qui est comique, et il y a plein de je pense que, à Roleka, jusqu'à la chaîne, ce qui a soit qui, tout ce qui a soit qui, donc to bakaka poto sika epe akende koluka donc tozi epe na bouche que je pense que fois que je pense que déjà ba numéro na biso to bisino yango na SOS plus 243 97 0018 151 plus 243 97 0018 151 grâce au Luka aux États-Unis. Je pense que baka yango Virginie Materazi Bukasa baka yango papa Nabiso Daniel Bouba que je pense que Pino ma mécène Nabiso Monica Oyo Abed Achour Edric Mandala je pense que Bakaya Mogo ça les quoi ça la poste à l'opération papa Molière dans Abed surtout c'était papa Molière donc tout ça là à proximité à population je pense que Neko Gervais il y a eu un problème il y a opération va s'aller opération héritier Watanabe la Poulka yom to suna rappé ba je pense que Bakaya aussi rappé yango azana posta siko mendego Gervais poto karoton nixte ilo onyo koyi sabat ko balangi yo na bazo bolanda yo pas koka kosala peut-être pour na kosala yo kosala bana ba bolanda kuna ngai nazana ibina kokoloba te kuna ta ekompena mutefuna luata misensa ngotula kodala kuna na kendo kolalela ta ekomnga bena mutena lo baka sanga na bino ba diaspora na biso musunga ngai mwana bino nakoma Nzambe samepa osunga bino na mwa oza na $50 wala na $100 wala na $20 tindeli ngai kaka na chaîne oyo kaka bezali liboso bino bolandela biso na taya kutana ngai tango pena ozo mbona na chaîne biso oyo ko se présenter na bino merci na suki wana nga mwana bino bienvenue bambola bino bino bola vani mwana bino na ozabe na pota na bino ba diaspora na biso congolais papa Edi Yeli Molangi pembe papa na ngai papa social tiki ngai papa nga mwana o bienvenue na kokoka te tala ngai bienvenue nazali papa nazali infirme boitina lokotina lobo mais nazokuka mo papa bosinga ngai baso botiki ngai bino mwana bino papa Abed Achour botika ngai te Eric Mandala Watanable botika ngai te
ngai mwana bino giavani botika ngai te ndenge naza boye nakomi na suka bosunga ngai pardon fondation mama Denise Nyakero Fondation Mama Denise Nyakero, oui. Oh, fondation mama basalisaka Denise toujours. Nyakero oyo basalisaka toujours bosalisa ngai mpe mwana bino mpe nazali mpe congolais lokola bakongolais nyonso bosunga ngai papa mama Denise Nyakero fondation pardon mama bosunga ngai botalaka ndenge naza nango mama Olive Lembe mama Olive Lembe botika ngai te bosunga ngai ngai mwana bino giavani botala ndenge nazali bosunga ngai. Donc, tokomi déjà na suka ya oloba mingi eza te ndeko Gervani eza pasi aza na problème na lokolo il faut basala opération eza kaka lokolo te bomoni bino mona loboko eza méningite esalaki ye aza ndeko c'est un congolais c'est quelqu'un oyo aza plein droit ya kovivre mieux na kati ya mboka na ye c'est quelqu'un qui a oyo peut-être lobi na ye toyebi te pourquoi pas poser nous appeler ministre, pourquoi pas poser appeler président, on ne sait pas. La vie a ses réalités. Donc je pense que le numéro 1 de la RDC, Papa Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, faut peut-être Bobo Katama coup d'œil sur ça. Maman Denise Nyakero, la fondation Denise Nyakero, vous accompagnera toujours, vous accompagner les connaissances à couper que soit. Ça les opérations. En opération, faut voir ça là, le pôle, en opération, faut voir ça là. Yémo lobby na bino ça coûte ça demande $1000. Je pense que on est au bois karabambongo wana on est au sel karabambongo wana na folie. Je pense que ce gars à moi 100 francs ou botindeli ndeko Gervani pote akoka kolandela baswa na ye. Je pense que à cause à la peut-être na esengo na bino pe akosenga bino peut-être na merci na ye et que ça la pe que ba makamu na bino ekoka kofungama na ndenge ya bonzambe. Tokomi pratiquement na suka déjà ndeko Gervani alobi déjà akolo ba papa edi ye tobeti société le vice le gouverneur papa na biso Daniel Bouba le gouverneur de la ville de Kinshasa bo s'imprégner na makambo Eric Mandala bino ba mécène na biso papa Abeda Chou bo s'imprégner vous avez vraiment ebele héritier watana bien l'artiste o azala o accompagner toujours bato basana ba problème yango ndeko Gervani yeyo il a des problèmes et c'est une opération. Vous avez qui est bien na Oulanda biso, vous allez toujours brancher, vous allez toujours scotcher na kati ya chaîne na biso. Oh, to bani relancer ça va créer SOS. Et ça beka kati ya chaîne na biso ba yokano télévision. Oh, to pe ça toujours numéro na biso pour te ko ka ko aider ndeko akoka ko sala opération na e. Ça na plus 243 97 0018 151 plus 243 97 0018 151 to comme pratiquement déjà dans ce cas la vie nous il y a tranche à biso à tout seigneur tout honneur maman laisse-moi ici la mémé de Gabriela Odila Ryan Italia pourquoi pas Loan Kabwa salutations à toi je ne t'oublie pas toi on t'appelle déjà la magistrate de ses fonctions on t'appelle déjà maman Daviker Davina Otto salutations à toi je ne t'oublie pas toi on t'appelle déjà Christian Konde Nakati à Canada, je te salue. Je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle Max Bungoudina, Olivier Bungoudina Nakati à Paris, wana. Nabo Sani Binote, Bozaki Belé na Rolanda Biso, Bolabo, Tozo Lansaraka Kaba, cri à SOS, pour na bandeko, oh, bazana ba problème. Je pense que le numéro na biso à SOS, ya wana. Ce qui bosali sin de Gervani, je pense que, Ekosa la paie-moi bien, Bozaki Belé na Rolanda Biso, toujours la chaîne Biso. Bayoka News, télévision, auto singa Rabino, bo s'abonner, bo liker, bo partager. Pe bo chaba commentaire na bino, na kati ya chaîne na biso, je ne t'oublie pas, toi, t'appelles Adriana Mbouzi. Salutations à toi, Chilovman et Dr Cisco, la bosse Binoté, Jordan Keleke, les bâtis, l'ingénieur, l'architecte intelligent. Je pense que ma kaya oyako landela. Je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle encore. Excuse, tu vas reposer. Donc, topé, t'as vraiment c'était beau sur un déco, on a dit sur ou yoba comme ça, là, l'opération, on a vraiment un problème à mélanger des dérangeailles, et soyez le pot qu'on a le col. Puis, nous, il faut vraiment ça, à l'opération, là, pour ça qui est belé na rolanda biso buku ko salisa ba ye mo lobi on bi awa ezala ka po fo ça l'opération le boko na lokolo basenga ke $1000 le boko je ne sais pas Gervani basenga ko lokolo loboko babaso bapesi bango $500 wandi bayeba na opéra kolobokeza na problème makasi te so va opérer la place soir aplaso esala mundi ezala boye ntango nde nabela menzi nde kita boye nde kanga boye tina nzito mibali kude fo basala yango ezalanga ekanganga mpena mabe menzito donc bon on a vraiment ndeko vivre na libende na nzoto
eza vraiment pasi bomeka kosunga ye tolobi so lancer lisusu bien SOS na biso eza toza na numéro na biso ya SOS plus 243 97 0018 151 bobenga biso bojoindre biso po te tokokocha bino en contact na ndeko Gelvani akoka pe ko soit na traitement po te azala en bonne santé tokomi vraiment pratiquement na suka ya baptisé. Je ne t'oublie pas, toi t'appelles Dorcas Bello, hein, Dorcas Bello. Salutations à toi, je ne t'oublie pas. Dorcas Bello, salutations à toi. Je ne t'oublie pas. Toi, on t'appelle déjà Préfina Bidi, Préchou Bidi. Salutations à toi, la femme noire. Et salutations à toi. Je ne t'oublie pas, Adriana Vouzi. Narsiana Nsako, je ne t'oublie pas, Bozagi, vraiment, ebele na Rolanda Biso, beaucoup kakosa lisandi pour la Biso, ou to lancer cri à SOS, papa na Biso, il dit, yé, limolangi, to yawana, azwaki communication, mais koza la compagnie, la presse, to yawana, po te to koka kolakisa la bato, pe que non, kozara vraiment molangi, ya pembe, osunga rapeda, na ndenge, ya elongo bani. Donc, to komi déjà na suka, je pense que Rolobali Lobani na suka, bongo to koka ko clôturer na kati ya chaîne na Biso Bayoka News télévision. Ya vani loba suka ezali o bolo ba. Exact. Donc, ya loba eza vraiment te to libérer pour te ko kokende ko sala musala na ye na ndenge esengeli azata mwa 100 francs na ndenge mesanelela. Donc, beaucoup ka ko aider, beaucoup ka ko sunga et ko sala vraiment bien na bosa ne binoté bozala ke belé na kolanda ba Biso bolanda ma toujours Biso pe bo s'abonner na chaîne na Biso. Enoch, la bosse a été Enoch au quitte. Je te dis pas salutations à toi. Jaël Matoala, la cadette et j'ai des Matoala. Mima Matoala, je t'oublie pas. Donc, vous allez vraiment ébélé. Ginette Matoala depuis ma taille. Je t'oublie pas. Donc, vous allez vraiment ébélé. Get son Pemuka et tout. Massia la Baba Pangila. Salutations à toi. Na bosse noté to clôture. Vraiment, to comme vraiment la stuka en le bateau. Et ça, t'es l'ingénieur Bakukabasu. À l'histoire que quoi la typologie, je t'oublie pas, my bro. Salutations à toi. Comme vraiment la souka na kati ya tranche na biso oh bon mesana na kopesa rabino toujours ba information plein midi soprano ciao ciao bye bye à bientôt.